Contactez Radio Solo. Contactez Radio Solo. Contactez Radio Solo. Radio Solo. Le climat du Mali. Radio Télévision Solo, la radio de la référence. Radio Télévision Solo. TSV. Je lance le coup de portal. Radio Télévision Solo. Les grands pétroliers. Mavongo le Coco. De Toulouse. Papi Bisikito, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Ah ouais. Maman Coco, Coco Yavana, Maman Thérèse, Elodie en Floride, MK Madia, Maman Caroline, John, États-Unis d'Amérique, Marthe Kiwana, au Canada, Radio Télévision du Solo, les grands pétroliers. Pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la grande radio de Radio Solo. Ça y est, il est là. Radio Télévision du Solo. PSV, le combattant de la cause nationale. Radio Télévision du Solo. Pompey, Vita Kampa, Amis Boucher, Papi Bisikito, Trésor Boiti, Marthe Kiwana, Elodie de Floride, Mavongo du Coco, de Toulouse, Mavongo du Coco, de Toulouse, le grand pétrolier, Maman Coco, Coco Yavana dit, Radio Télévision du Solo, la seule radio dentro de la diaspora congolaise. Papi Bisikito, Odyssée Rodi, Radio Télévision du Solo, le commandant Ibu, de Switzerland. Bayamba Mubalekana, Maman Béatrice, Radio Télévision du Solo. Awedi, de l'équipe Amodi, c'est ça qu'on combattit. Radio Télévision du Solo. PSV, demain sur le groupe de Wuppertal. Ah ouais. Pour l'équipe Amodi, Papi Bisikita, Odo Mbambu, et grand dépositaire célèbre, Maman Béatrice, Ewato, Maman Marthe Kiwana, Elodie de Floride, Mavongo le Coco, de Toulouse, les grands pétroliers, Obomi Tabadi, Dompey, Vita Kampa, Radio Télévision du Solo, PSV, Yabiso ya Moyodi, Kolo Batolo
Ah ouais, Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Five, four, three. Merci nabandeko nyonso oyo bozwami liboso ya engunduka ya 3W Radio Télévision Lissolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sous le photo de vous Pertal, l'homme de l'année. Number one. Yasolo bandeko na pesi mbote na bandeko nyonso tumpamba te na ngonga oyo nzambe alengeli tango malamu elongo na ngai na bino tokutana lisusu na kati na radio Lissolo. Na pesi mabota nyonso tu mbote esika bozali kolanda biso, mbote na mama nkoko ya bana, mbote na mama Thérèse kuna na Hollande, mbote na mama Marthe Bwana, mbote mingi na mama Marthe Bwana esika yozali, esengo na koyoka yo, esengo pe na koyoka yo lisusu. Mbote na mama Elodie na Floride, mbote na mavunguli popo de Toulouse, mbote na les grands pétroliers Mobomin Taba, mbote na bandeko nyoso balandi sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana sous le foot de vous Pertal, moto toujours Nakati Yabatu, l'homme de l'année. DSV, le meilleur journaliste international. Marthe Bwana, Radio Télévision Lissolo. Lelo ezaba nouveauté. Mama ya lelo eza danse. Ah ouais, eza ndenge wana kwa koloba te. Mama baby fire they go. All the boys sit down colo. They want some potom. She got the pion. Radio Télévision Lissolo. Corner baby. Welcome. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la trace de radiolissolo.com. Ça y est, il est là. Le voilà enfin. Merci nabandeko nyonso oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Ezali toujours ya bino oyo bolingaka DSV Diana sous le photo de vous Pertal. Napesi mpote
ya solo lelo ezali mokolo oyo nalakaki bandeko na ngai nalobaki na bino ete nakotiela bino fichier bolanda na bokebi. Malheureusement fichier ezali mais tozali na makambo oyo ekwei. Makambo ekwei pamba te balobaka monoko ya mpaka elumbaka solo mais ebimisaka maloba ya kitoko. Alors bandeko lelo tokobeta denzembu. Na denzembu oyo tokobeta toko expliquer bino denzembu oyo nde toko continuer na émission na biso po denzembu oyo ezali kolakisa batu vraiment tant mususu bo comprendre ndenge boko comprendre. Moto ya koisi mbongo alobaka ngo esika koisi ta memo lokoti ayebaka esika nini lokotaki awa singa na lokoti bolingo ya ngobila Jesco Bila souvenir Marco Masuka mais c'est propre les Campo Cabriolet de Rotterdam Angel Seke José Malonga Crevis Mboma fondé du pouvoir taba koyambela mopaya soki batia mosinga te yeba balingi mopaya alia polmo ya mpamba elubondomia papa na aron rigondo mobali okepa ya molongani bapesi yo ebonga ya mokuse yeba balingi omela te mosusu aza na nzela elubondomia ale rodal na Canada afungoli nyumba oyaina solo na yo luka nzela na mosusu kuna si okoma zelo Didier Masaya Vatican Adolungu André Kazai libenga na yo nde efandisaki yo kuna longtemps kokona na ngoya lelo eza kobenisa yo Medo Shauma Clemboa toujours soki na feti molonga nakomi kotambola gentillesse koluta bandeko eza kadrema Chirigola Papa Souraya Kelly Willy Tebela unité centrale Gravin Widi Serge Sayat Wivine Matsuda Sacré Soul Elvis et Sugar buku ekoka nzongo mpono tekokatala tekaleo bozosala lelo tornisela ngoma ya miswarigo teo Ige Capella Oboul César Flora Pambani Pajou Simba TTC okekoki mwalakelasa misinga na pongi mokolo nzebe okokoma nini Aimé Maman likambo moto abombela pese moto yebanga teo pesa yebi ye moko po apesa troye Omba Lumumba Chamasuna Hervé Mwanza yo moko komila boni na yo wana sana yo Jomodamu yo mokolo ni mabanga na bilanga rikoke kosala nini ye Didier Salongo Présence Masengo Fatima Folo Linda Kashama bakanginga na boloko mama na nsima na ngai okotisi mobali ye Betty Moula Clarisse Lizarazu
nayebisi baboti ya mwasi yo balobi longo esi bali ya bongo Charlène Michigan, Viviane Yu, Lorette Poto, Nanou Mosese. na mobesu na pela na moto awapono bino bateta bikaue Merci okozonga maboko pamba nzela ekokomela yo molai. Ya solo bandeko nzembu oyo tolandi yango na molai te, me tolobi kaka okozonga maboko pamba nzela ekokomela yo molai. Ya solo bandeko misusu balobi mede seve atie nzembu oyo ndenge nini, me bandeko biso tozwi kaka okozonga maboko pamba nzela ekokomela yo molai. Makomo ekekoma yo kilo ye makolo nzela ekokomela yo kilo. Okozongo bele maboko pamba. Alors bandeko deuxième nzembu bokolanda na sima tokei na sujet na biso ya mpoko malelo. bazongisi yo lokolo ozalaka ozangaki respect na bakulutu tikala kokolo yo naloba liloba ya mabe na kanda monoko na ngai epusaka mabe epesi yo bototo na nzoto babengi kandoki lelo mona balakisa mosapi na pake esukaka se likama kishasa batutaka tolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo koloko epai lokitalo soki pesi metele tembe suki wapi mama omeki mosindo na mosapi mama oleki ye tala babize olibanda bakonse tuluki esili makila yo pobelete ya basi ya bato lelo tosuki boni naloba liloba ya mabe na mimi monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotuna malchance likambo lezali na ntina ye sapate kominde kotengama okomi kwitikwiti ye voiture kompani babotola ye mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ye Radio Télévision mwana leli na monoko ya mboka nzambe okusaki tembena ya chichi lelo babeti yo coup de saboti kwa yoka peuple elingi nakende to nakende te mwana balakisa mosapi na pake esukaka se likama kisasa batuklaka tolo te o esukaka se matongi ya chichi balemba o esukaka se masolo tokende te soki pesi metiele embe suki wapi omeki mosapi na mozindo bileki baebize libanda di yoka naloba liloba ya mabe na mingi monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotonda malchance likambo lezali na ntina ye sapate komine kotengama okomi kwitikwiti ye voiture ya kompani babotola ye mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado Profa W. Welcome. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de
Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la propre radio Luxembourg.com. Ça y est, il est là. Ah ouais, merci. Merci na bandeko oyo bolandi biso na banzembo mibale na cheli bino. Okozonga maboko pamba, nzela ya poto ekomela yo mulai, makolo ekokoma yo kilo. Nzembo wana ezali na ndenge oyo bino bokozwela yango te, tozokende kozwela nango nzembo wana makambo ya mboka. Bolandi nzembo oyo mwana oyo balakisaka mosapi mingi yo Keba. Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, président élu démocratiquement par le peuple congolais, alobi na bino bokende ko siéger te. Ayebisi bino ke vote oyo basali. Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi na bino, alobi boye. Bokende kokota na parlement wana te, ngai moto nazali président oyo azali élu démocratique. Bana bayoki te. Nzela wana otobi yoko zonga maboko pamba ho. Nzela ekokomela yo molai. Makolo ekokomela yo kilo. Nanu bolelite ya chicha lobaki bokolela na monoko ya mboka. Maloba ya mukolo ezali nganga. Alobaki bokolela ngoi mulunda, bokolela na monoko ya mboka. Kaka ngoi mulunda te. Oyo nyoso to trahir mabele na ye akolela na monoko ya mboka. Eske ya chicha kufi te azali. Bokolela na monoko ya mboka. Voiture bakoboto la yo. Okolela na munoko ya mboka. Voiture bakoboto la yo. Ndaku bakoboto la yo. Bakosime ekokomela yo ko diembela. Bakosime ekokoma ko diembela yo na nzoto. Eske okozongela biso isusu na kati na diaspora. Tangu oyo balobi bokende te, yo corrompre ba congolais. Alors ceux qui n'ont caméra na tuni, est-ce que n'a ko siéger? Yoka ba congolais lokolo pesi bango mbongo ba meli masanga balobi kende. Oboyi voya président oya lobaki ko kende te. Yokei. Ou. Alors sikoyo ayo ba bengani yo. Kuna bazwaki bino bozala lokola batala kuna bango po basilisa bino mai na makila. Lokola président ko ayebaki alobi bokende te. Alors zonga pe esika ya peuple wana oyo evotaki yo. Tuna peuple babengani nga nabima to nabima te. Ah, oyo nazo komona ke ba politicien congolais en tout cas buzo bezali belé. Buzo bezali belé. Batuler na beti nzembu awa nzeleke komela yo molai. Batu balobi oh mendenge nini nzele komela lisusu mulai nani lisusu mbwakela to nini te eza mbwakela te. Serge Welo nzela ya poto akoya kolobela biso nini président lobaki bokota te na lidusu wana bokota te. Bango bayoki monoko ya président te balobi ke tokende kotuna peuple. Asombeli peuple masanga banini atuni peuple. Bina batu bavota kingai. Awa bolobi nini nakota te. Peuple meli masanga lobi kota e. Ande kwa yoki monoko ya président te ya koti. Sikoyo batie à la porte. Eske ayibaki na élection to ayibaki te. Leri ya chicha ebisaki bango ke bayibi na élection présidentielle, bayibi pe na élection oyo législatif, bango bamona kite balobi ke balongi. Mais lelo sikoyo ebimi ke non, ye alonga kite ayibaki.
okopesa ya chichi faute to bokopesa ya chichi tort. Nalingi bino nyonso to bandeko na ngai batama yele boya. Bobo sanate na émission Otozali na Amisi Bushiri. Lelo ekozala mwa matata ye akozwa maloba kalate pamba te akomeka asakola asokola terrain alamba Amisi Bushiri. Lelo ezali lelo toyebisaka bino na radio lisolo na minute oyo mwana nyonso tu si azongeli papa na ye na chele bino ke akozonga maboko pamba nzele kokomela ye molai omakaleka eza lokola mwana mwasi soki ba boyebi kaka nzela ekomelaka ye molai soki bakangi ye na mobali makolo pe komelaka ye kilo. Mais siko Serge Welo siko ndenge azali wana bandeko akoya koyebisa biso na diaspora nini babengani ye pona nini azwaki na baelection wana to azwaki te ayibaki bavoi to ayibaki bavoi te est-ce que akokotisa lisusu recours na ye na cour suprême ou bien akokotisa te oyo ezali ya bakolabo. Ngoi mulunda zo sakana na bakongole na ndenge akosakana te ya chichi ayebaki nyonso ya chichi ayebaki nyonso ayebisi bino alobi ke bokota te elenge pouvoir ezalaka boye honorable. Est-ce que lelo tokobenga lisusu Serge Welo honorable? L'air bayebisi bango kokota te bandeko boyokaki ndenge oyo ndeko na biso Roger Lumbala afingaki biso alobaki boyoki bandeko nyonso ndenge batrahir président Etienne Tshisekedi wa Mulumba boyokaki yango. Alors bandeko botrahir président Etienne Tshisekedi botiki emoko botrahir peuple congolais. Alors Nzambe ya Congo alalaka te. Nzambe ya Congo alalaka te. Nzambe wana lobike nakotika président Etienne Tshisekedi boyete nako confondre banguna na ye. En tout cas prière ya Tatulu Bajwa et Simbi. Tatulu Bajwa prière ne Simbi. Pasteur Tatulu Bajwa beta nano prière pour prière na yo esimbaka mingi. Toyoka prière à Tatulu Bajwa. Maloba pasteur combattant. Tosambela. Nzambe na biso. Oyo Nzambe ya Congo. Nzambe. Toleli mawana misu. Tala bana na yo. Tala bana ya Congo. Nzambe ya Congo. Nzambe ya mboka mosusu te. Mais Nzambe ya Congo. Tala bana na yo. Yo Nzambe. Tango lingaka bana Israel. Opesaka bango. Mayele. Boanya. Bakendati bazwa mabele. Na bango. Leloyo. Toza komona bana Israel. Baza ko diriger monde mobimba. États-Unis, Europe, Arabe, Chine, Nyoso. Opesa bango mayele. Nzambe. Lelo. Ezali tour ya ba Congolais. Nzambe ya Congo. Bana na yo. Oyo baza ko bunga. Bana na yo. Oyo baza ko kende kozwa mosolo. Bana na yo. Bazali ko kende ko teka bandeko na bango. Bana na yo. Baza kozwa mosolo po baboma mapele na bango. Nzambe ya Congo. Yo Nzambe. Tala biso bana na yo. Tala biso na yo tokoma bitelengana. Tokoma bana etike. Toza bisika na mokili mobimba. Yo Nzambe ya Congo. Tala. Opesa biso eloko nyonso tu. Toza na
tout Zambé, au Pesabito, merci. Merci pour Nango. Mais on dit qu'il y a un moment oyo. Tolingi ozonga. Kota na bana oyo babungi. Bana oyo baza kozo mo solo. Puna koteka mabele. Ya bandeko na bango. Ya ba yaya na bango. Ya ba papa na bango. Ya ba mama na bango. Ya bango mokoro. Fongola bango mayele. Fongola bango miso. Poba mona. Intérêt na bango. Ezande na Congo. Na poto te. Na Amerika te. Na Chine te. Na kati ya poche na bango te. Mais na kati ya Congo. Na esengo ya ba Congolais nyonso tu. Nzambe ya Congo. To sengi olelo. Okota. O libéré. Tinda. Mo pepe na yo. Et solo nango. Et tika bango na mitu ya bwanya. Mitu ya komona musika. Me ya komona penete. Tala depuis o bota biso. Tozali kotenga na mokili mobimba. To sengi lero. Bana ya bobundi. Bino nyonso. Bozonga na mayele ba Congolais. Bozonga. Po Nzambe. Yo. Ndiye mutu moko ifo tolanda. Tolanda. Ndenge na yo. Bwanya na yo. Mayele na yo. Pour que bana na biso. Biso moko. Na bana bakobota mazima. Ba vivre na esengo. Pe na ndenge ya bwanya. Tolobi se bongo na kombo ya Congo. Tolobi amen. Amen. Vous venez de pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie encore. Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branchés sur la radio. Ça y est, il est là. Mwana aleli na monoko ya mboka. Bolanda nzembo kitoko. Mwana aleli na monoko ya mboka atiaki tembe na basalakala. Basalakala nani? Président Etienne Tshisekedi aza mosali ya kala ayebi makambo ezali koleka na kati na Congo ye atie tembe. Mwana atie tembe na basalakala. Respect na bakulutu ezalaki te. Mwana balakisa mosapi na pake sukaka selikama. Kishasa batutaka tolo teo esukaka se matongi. Mwana oyo balakisa mosapi na famille esukaka toujours mabe. Kisasa batutaka tolo te. Onga na kokota. Na kokota. Peuple. Bino batu bovotaki nga bolobi nini? Kota. Alors peuple wana pe sikoyo. Tuna bango. Awa babengani nga balobi na trishaki. Nabima to na tikala. Batuta pe mingi balema o esukaka se masolo. Koloko epai lopitalo soki pesi metele. Tembe suki wapi mama. Ya solo tembe suki wapi. Mozito na mosapi lekidi. Tala ba vizio libandaki. Yoga. Radio Télévision Lisolo di. Ozali kotuna malchance likambo lizali latina e. Sapate komine kotengama. Kalate. Voiture compagnie ba Mercedes na ba Jeep kozonga di. Okolela na nani palado pe na nani. Oyo zalaki. Mwana leli na
monoko mboka di nzambe di opusaka tembela ya chichi lelo yo babeti yo mbata mosupe kishondo respect ezangaki na bakombatan na bakongolekwa o monoko ya Etienne Tshisekedi yango wana bibotutudi mwana balakisa mosapi esukaka toujours likama omoni tolodi yoka oyo batuta tolo balembadi mama Marte Bwana mama Caroline Chala tembe yango wapi obeki mosapi na mozindo bileki awe zongela biso lisusu na diaspora oyo tokosala politike ya chaise vide te peuple bolobi nini tokeye makambo oyo eza mwa pasi di oyo toyebisaki bino kwa bokende te bolobi peuple moto avotaki bino bokolanda président Etienne Tshisekedi te bokolanda peuple po peuple moto avotaki bino sikoyo botuna sikoyo peuple wana tobima te o Etienne Tshisekedi monoko ya mokolo ezali monoko ya kaka kokota te kombo ya honorable ezalaka elengi na nzoto di honorable kongola alingi lokumu awa balongoli lokumu okosuka wapi okozongela biso epai ya chichi esi abenganaki bino enfant prodige bazongisaki ye na ndako me bino bozali kutu baenfant prodige te bozali barebele etikali misusu bakolela na monoko ya mboka radio télévision lisolo DSV les meilleurs journalistes international Amis Bouchiri radio télévision lisolo bana mai na minute bazali kosala babiaka na bango na minute bakontere nyonso ya zero radio lisolo likolo radio lisolo toujours mama Koko Marte Bwana radio télévision lisolo di ya biso yango oyo di mavungoli popo de Toulouse yoka makambo oyo mama makila na ngai mama makila ya biso yango oyo di natika nano Ami Bushiri kuna esika yozali Ami Bushiri na pesio vraiment nano maloba pasola mpoke tolanda yo na bokebi pamba te lelo na ba commentaire lelo kezala matata Amishi Bushiri osala maloba Papa Diana Sulufutu, bonsoir. Poto papa nangai. Matondo mingi Papa Diana Sulufutu. Ndenge otelebiso loyembo, baloyembo ya ntina, baloyembo ya kilo na poko ya lelo. Ezalaka esengo mingi ya kokutana na yo na kati ya masolo na pesi mbote mingi na balisoloa pe na balisoloise baebanso balembite baebanso baiki mpiko na kati na komba oyo tozali komene baebanso surtout bazingonga na bango na journée ya jeudi ya lelo pona kolanda manaka maye Papa Diana Sulufutu alengeli na poko ya lelo na pesi mbote na bino banso pe na tombeli bino boboto na kati ya mabota mabino
losambo na bino oyo bozali kosambela mpo na radio lisolo ezali koyokana soki misala oyo ezali kosalema soki radio na bino lisolo ezali kokende ebe liboso ezali mpo losambo na bino epai na nzambe ezali koyokana likambo na moto te place bosembo ezali esika oyo nkolo avandaka yango bomoni abandi masolo na ye na losambo pamba te moto apesi biso mpema moto alamusi biso na tongo ezali mokeli ya likolo pe na se yango totembeli bino banso matondo pe pokwa elamu na masolo ya pokwa ya lelo soki nalandi maloba ya papa Diana Sulufutu azali kolobela mingi maye matali bato baye basengeli kolobela population kolobela ba congolais na kati na oyo ebengami parlement soki natali tozalaki bato oyo touti na maponomi touti na ba élection na maponomi oyo nyonso basalemi maponomi ya kopona oyo tobengi ba représentant ya peuple ba député na maponomi oyo etali ya kopona mokambi ya ekolo na biso la République démocratique du Congo kasi na maponomi wana nyonso mabale toyebi ete bankokoso nzike ezalaki nkokoso ya yambo ezali oyo tolobi bato ebele bazwaki kaniaka po ya kobebisa maye mazali maponomo ya bana ya mboka c'est-à-dire bato mingi bazwaki corruption po na kobongola oyo ezali makanisi posa to pe souhait ya bana ya Congo yango botali soki botali na baye mokonzi ya bakatoliko oyo tobengi le cardinal Mosengo soki totali na moto oyo azali mokambi ya ba amangomba ndenge na ndenge ba Union Européenne pe bongo na bongo bango nyonso batelemi pe balobi que lokuta ezalaki na kati na maponomi bosolo bozalaki te omoni soki bango balakisi biso balobi lokuta ezalaki elingi koloba ke tosengeli soit kobwaka na fulu oyo ezalaki maponomi soit kobandela oyo ezalaki maponomi soit soki tozali na résultat vrai ya moto aganyaki esengeli bazongisa elonga na moto oyo alongaki yango bomoni biso na radio lisolo tolobi lokola biso toyebi moto alongaki lokola maboko na biso ezali pembe lokola mitema na biso ezali mpeto tokoki kotika te moyibi ayeba koyiba oyo ya biso maponomi pamba te moto oyo akeli biso azali moto oyo azali na elonga moto wana ayebi kokweya te ayebi défaite te si Dieu est avec nous qui sera contre nous yango tolobi tokokontinue bitumba oyo te tango bosolo ya maponomi ekomonana te tango moto oyo alongaki maponomi akosimba ebonga ya ye ya bokonzi moto tobengi na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango biso tolobi na oyo etali maponomi ezali lisusu likambu ya kodiskute te mutu aganyaki ezali bongo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo apolaki ezali l'imposteur Hippolyte Kanambe tangu na oyo etali maponomi ya président de la République biso nyonso ba congolais to assistaki nango tomonaki ndenge babongolaki maponomi na biso soki yo sikoyo moto esika yo ovandi lisoloa to pe lisoloise olobi ngai nayebi ete Etienne Tshisekedi wa Mulumba aganiaki kasi lokola namoni Kabila Hippolyte Kanambe azali na mandoki ebele azali na masasi pa azali na mbongo tokolonga na biso te na lembi na ngai omoni Tshisekedi apoli Kabila gagné ngai mama lisoloise ngai papa lisoloa na kobundana nga lisusu te na tiki na ngai komba ndeko soki olobi bongo pona Tshisekedi balobi o bayibi ye baponomi yo lobi ke na kobunda susu te alors c'est koyebaki ntina ya komba na yo te tozonga un peu na sima tangu ba papa Diana Sulufutu oyo bazali kobunda na kati na ba radio il y a peut-être 5 ans 6 ans passé babundaki pona Tshisekedi te parce que à l'époque bandeko na ngai ba papa ba mama o bazola na radio lisolo na poko lelo tangu tozali kobunda na kati na ba radio Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'était pas là tobundaki pona Etienne Tshisekedi te mamingongo na biso ebebaki na ba radio pona Etienne Tshisekedi wa Mulumba te tangu tozobunda na kati ya ba radio
Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Et ça là qui cible na bisote. Et c'est là que l'élément où était les misaki bisoto bundate. Nous ne sommes pas, nous n'avons jamais livré un combat pour Tshisekedi. Nous n'avons jamais livré un combat pour UDPS à l'époque. Tant que Marambo bisoto bandi et tout au niveau to bandi la kiango na nous na kati ya radio en 2004-2005. Omoni, balisoloise tant que bozola na radio, on ne s'était pas battu pour cela. Donc comment la biso alors ce bolobi bon boloba mais de quoi mi sisikoyo tu vas bundela nini kasi tu vas bundela nani non tu vas bundela le Congo, la terre de nos ancêtres, la patrie. Omoni, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. To bundela ki mutute, to bundela ki individuité. Détermination ya biso na lisolo balisoloise na kati na radio lisolo et ça là ka bundela mutute à l'époque parce que d'ailleurs Etienne Tshisekedi n'était même pas là. Donc bon balanga te kende ko to bundela ka Tshisekedi parce que ça là quitté à l'époque. Do bundela ki nini alors? Pour le loso to lobi to lembi. Moi je nazo tout na nous question na ba lembi. Ba zali ko lâcher. Ba songi sima. Bo bundela ka nini? Soki obundela ki mutu Honoré Ngwanda, soki obundela ki mutu Tshisekedi, soki obundela ki mutu peut-être ne mwana nsemi, soki obundela ki mutu Diana Sulufutu, obundela ki ndeko amisi alors ndeko ozalaki na libunga. Ozalaki na libunga mon frère, ozalaki na libunga ma sœur. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. To bundela ki batute. Tangu to banda ki ba combat na biso, to bundela ki ba vertu, to bundela ki l'état de droit, to bundela ki la justice, to bundela ki viole sila, to bundela ki mai, to bundela ki courant, to bundela ki bonne santé, to bundela ki ba na biso ba kola na nzoto kolongonu. Voilà où ezala ki ba valeur ya combat na biso. Alors lelo soki yo mutolobi olembi. Donc ça veut dire quoi? Que Kabila pesi mai na Congo? Ça veut dire que Batouaza na courant? Ça veut dire que Batouaza y a 3 fois par jour? Ça veut dire que Batouaza a bonne santé? Ça veut dire que l'état de droit est continent Moka? Ça veut dire quoi la justice distributive est continent Moka? Ça veut dire que l'économie est au marché bien? Bande kolanga totika kola la pongi. Totika biloko wana ono Kabila zana makoki koleka. Kabila zana mbongo koleka. Papa Etienne Tshisekedi bakangie na limité. Donc ngala lembi nanga, nazonge nanga miziki, nazonge nanga kolata, na kobunda lisusu te. Ndeko, Dieu va te punir sévèrement. La Bible dit ceci. Soki yo muto oyebi kelikamoza mabe, ozo sala yango, ozo la punir 2 fois que muto ayeba kite. Yo yebi yango très bien que Hippolyte Kanamba azali criminel. Azali assassin, azali terroriste, azali mutazo violé, azali mutabebi selebiso moka, kasi yo lobi na Diana Sulufutu, papa Diana, ngala lembi nanga. Oye sa bondokite. Oyebi bien tina nino zalaki ko bunda. Est-ce biloko yo bundelaki ozu yango? Batika kaka même mbua azali nyama, mbua. Atika mukuwa te. Et bon yo motozo bundela état de droit. Kabila boyo zo état de droit yo lobi otiki. Non, mbwa kutoza na makolomi na zali nyama abundela ka mukuwa o ezanga tina. Et bon yo motozo bundela loko ya tina. O ezali justice, o ezali état de droit, o ezali bon somi libération ya pays. O lobake na tiki nanga. Nous ne devons pas abandonner. Imaginez-vous un peu mes frères. Maman oyo avandi na kati na Kivu. Maman ya vandi na kati na province orientale ndenge toloba ki pe ndenge tozoloba ba violer ou bien maman wana ba dépouiller ye ba piller ye ba marchandise ba chèvre ba mouton bilanga na ye akomi ko tambola parce que je tiens à vous signaler que jusqu'aujourd'hui il y a à peu près 600 000 Congolais au bazo tambola na kati na Congo na kati na est bazanga ndako donc mbula soke beti malili bangundi ezo bongo na balabala. Ba toilette, ba salon na miso ba bébé na bana. Parce que baza na balabala. Alors on a tout na bino na nous question. Soki yo siko mutu olobi place ozali ke na lembi nanga. Donc oni ko lobake otiki ba mama na ba papa wana o bazo yenga na province orientale na Kivu na nord ya Katanga baza ko yenga na ba balabala, baza na banda ko kolala te po banda kuna bango ba récupérer ngo na ba Rwandais o ba envahir l'est du pays. Yo kabato tiki bango na balabala alors. Imaginez-vous que Moutazo na Kivu to Ozaï, azali kolanda radio lisolo, pour radio lisolo azali international, Moutazo landango. Vous imaginez que Mouto peut azo yo ka radio lisolo azala Kivu, azo ka yo o mama o koti na radio lisoloise. Yo papa lisolo o koti na kati na radio lobi na lembi nanga. Tshisekedi yango ba lobi azali na minduki te na mbongo te, ngape na kobunda nanga te. Mais bon imaginez que Mouto ya zana est. Tango yo ki pasi wana mutu azana Kinshasa azana malaria azangi $1 pona kosomba kinine pona kosomba chloroquine pona kosomba nivakine po amela po abika po somba ta verre ya Congo bololo ana mbongo te azo kufa. Bo imaginez ko ayoka ba discours ya ndenge wana
En tout cas, moi je dis que wana ezali lisumu ya munene oyo motoko ko sala. Biso bato tozali ba chrétien. La Bible dit le plus grand péché ezali ko pécher contre le Saint-Esprit. Et sur aucun Corinthiens balobi, le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc tant que yo boy ko bundela nzoto ya bato bazana Kinshasa, o boy ko bundela Saint-Esprit. Donc oza mutu na kufa. Donc oza mutu oza na péché, tu ne peux même pas venir à la radio Lisolo. Parce que Radio Lisolo est s'identifié en tant que radio à combat pour sauver un peuple en danger. Donc, si vous êtes Lisolo à Lisoloise, tu dois te mettre debout, rester debout. Parce que tant que Kabila est debout, si nous sommes à genoux, il continuera à piller nos richesses et à détruire notre patrie. Mais si nous sommes debout, ces gens-là seront à genoux. Kabila doit payer. Ceux qui pissent le lot, Tolobi, Totika, Komba, Oyo, posons-nous la question, qui va se battre à notre place? Ceux qui viennent à Sulufu, Tolobi, na Tiki Nanga, Nana Robundelae. Nanya on va faire fonctionner Radio Lisolo. Ceux qui n'ont de quoi mettre dans le lobby, na Tiki Nanga Komba, Nanya Kobundela Susubiso. Le Congo nous appartient. Si on avait 2 terres, 3 patries, moi je vous promets, j'abandonnerai aujourd'hui. Mais je n'ai pas 2 terres, je n'ai pas 3 terres. Diana Sulfut n'a pas 5 terres, il n'a pas 6 pays. On a un seul pays, une seule patrie, une seule nation, la nation congolaise. Et c'est cette patrie-là, il faut dans la détermination et à combat. Arrêtez avec Tshisekedi, arrêtez avec les gens, les individus. Parlez d'abord des valeurs. Qu'est-ce que combat Nabiso est basé sur quoi? Combat Nabiso est basé sur l'état des droits, sur la justice, sur le bien-être de la population. Et Tshisekedi vient après maintenant. Yakolobake, Moutou a coupé sango la peuple, c'est Etienne Tshisekedi. Au moins une nuance Maloba Nabiso. Parce que celui qui dit Tshisekedi dit Moutou Rolemba, parce que tout le Moutou, c'est toujours malheureux, c'est toujours triste. Il faut nous bunda pour la valeur. Tout le monde nous question. La valeur nous a combat depuis 10 ans. Est-ce que au longi, au zuyango, oui ou non? Ceux qui au zuyango, alors maman, papa, tika no combat pour aussi au longi. Mais non, au zuyango, parce que le Congo ne nous appartient plus. Congo est dans la maboko ya bapaya. Alors, tant que yoko telema olobi au bunda, n'deplace wala au quoi qu'on rencontrer Etienne Tshisekedi ou Amulumba. Parce que yo makanisi na yo na ba valeur na yo, yé makanisi na yo na ba valeur na ye, et ko kutana na yo. Congolais na congolaise ba kutani. Ndesali to sikolimboka. L'union fait la force. Biso mokoto e balane loko tolingi. Lorsque nous nous battons pour des futilités. Oui, que Nathalie réunion moko salami na Paris. Nathalie image na moni bato bazo la discussion sur est-ce que musique il faut zongate. Na moni bato musique batomboki balobe umeli pe mingi il faut biso bando beta ba concert. Bande ko so ya RCK bango bazo défendre pour baloba que non il faut tika la situation oyo. Donc guerre moko entre ba congolais dans une salle. Na simbi mutu na binzambe les congolais ba belo bazako lingate. Donc to zako bunda lor kaka pour le makamotali c'est pas IDPS to tu sais que je ne sais pas. Oh comment la biso qui basé sur ça té? Comment la biso ça basé sur Matanga? 7 millions de morts, ça ne concerne pas Tshisekedi, il n'était pas là. Il n'était pas au pouvoir. Tshisekedi était malade, il était mourant en 2009-2010. Il n'était pas là. Hein? Tout ça bunda pas pour lui, tout ça bunda pour la patrie, pour notre pays. Mais aujourd'hui, nous avons salé biso grâce à Zongisi en bonne santé. Pour naïe aïba ko affronter Monguna na o soi-disant bengi l'élection. Et c'est là que tu rejoindrais tous ensemble. Mais individuellement, moko, congolais, lisolois, lisoloise, comment nayo est basé sur quoi? Voilà la question que tu dois te poser et voilà la question que nous devons tous trouver la réponse. Ce qui moko la biso a mis tuni motuna wana. Ce qui moko la biso a pesi yano, bota les sikato okende liboso. Tozo nganzela masolo ya poko alelo. Papa maman na poko alelo na kati na radio na bino, na kati na radio na biso lisolo. Tozali kolobela likambo etali bandeko oyo tomoni ke parlement ya ba miyibi ekamati bandeko wana et longoli bandeko zike bandeko mususu o bakotaki lelo balongwe. Pourquoi? Parce que tant on a lobi likambo ya présidence ezala susu na recours te, c'est-à-dire institution moko ezate oyo Tshisekedi akokende lisusu po alobake ngai na polaki na sengi bo fungola dossier ezate parce que Cour suprême de justice a tranchaki oyo bango ya ba miyibi et le vrai que présidence esili kasi balobaki ba o baza ba député ya bango esilité. Donc tous relatifs fin avril pour to trancher to bimisa ba nani oyo ba gagnaki na ndenga solo na ba nani o ba gagné na ndenga lokuta. Donc ba député ba kotaki na kati bazalaki provisoire. C'est-à-dire que le dossier il faut la traiter au niveau de la Cour suprême. Et aujourd'hui, verdict est tombé.
elobi ba mususu bazali na kati balongwe ba mususu o bazali libanda bakoti na kati et puis ba mususu o bazali na kati mususu pe fo bakende su ko samba pour ko expliquer un peu pourquoi bakangi bango na ba vote na ya lokuta et puis mususu bakangi bango na ba corruption et puis mususu bakangi bango na ba menace bazali ko menacer batu na tango ya ba bureau de vote. Biso, ce qui nous intéresse c'est quoi? Ce sont ces gens-là qui étaient allés voir monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Baki omone balobi na ye papa Titi biso to ya wapoto ebisa OK tozo kota na biso na parlement. Ce sont ces gens-là qui intéressent la radio Lisolo aujourd'hui. Tango bango ba ye Tshisekedi esi bango abi vous avez une conscience, votre la conscience na bino. Sole tene bino bokota, bokene kokota ko. Soyez conscience et esi bino bokota te alors bokota te. Bon interroger ma yele na bino, boine na bino, mais moi je vous dis n'allez pas là-bas. Et ces gens-là sont allés dans cette affaire-là Bakotikuna pour des raisons. Il y a Mbongo pour aller s'enrichir. Et aujourd'hui, il y en a d'autres. Oh, ok, Babengi la Cour suprême Balobi Bolongwe. Exemple, Serge Ouello. Serge Ouello a cru, il a pensé ceci, que le fait de pouvoir aller combattre dedans dans le Parlement et de couper sa victoire na opposition, sa victoire na Tshisekedi, c'est faux. Il est allé d'abord pour des raisons économiques, ça c'est clair. Mais il a commis une erreur fatale parce que tout ça là qui n'a pas téléphone, tout ça le banaye, kokota kunate. Parce que là-bas il faut vous diminuer, vous allez seulement donner le pouvoir à monsieur Kabila de continuer à tuer et à exploiter vos frères. Ok, il faut que nakati, il faut que sa liberté na mboka, hein? Bokota nakati kas. Ba koti nakati bazu ba défaite belé. Premièrement, règlement d'ordre intérieur et à parlement. Il y avait un article de loi qui était contre l'opposition. L'opposition a se battre nango, bah l'équipe si on a force na bato majorité. Bah si l'équipe a tombo qui mais elle est quand même. Deuxièmement, bureau et assemblée nationale. Bureau et assemblée nationale. Bah le bagi que Mouto Azali vice-président, il faut azala membre et opposition. Opposition a proposé Badi Bangi. Alors, que Sami Badi Bangi mde mouto biso poni. Pouvoir à lobby jamais, biso to ndira ra kombokisi. Ba bundi na ba chemise na ba cravate, suka nango, kombokisi atikali. Deuxièmement, ba lobby que mouto ya rapporteur, il faut à la mouto de l'opposition. Opposition a proposé mouto MLC. Bango ba babi jamais. Ba bisi mouto ya parti moko boye, hein, o eza lié na PPRD, yene mouto a ke komani ni susu, mouto la kati ya bureau. Donc on y sauté za ki revendication opposition, ba nettoyer on a pouvoir à Salagaka Oye Alingi. Conclusion. Donc, député, on a Kotaki pour asseoir pouvoir y a Kabila. Pour la qui dans le monde entier que Kabila a dirigé un parlement composé de députés et opposition n'a pas pouvoir. Donc, il a dit que Kabila Zali démocrate. Donc, Serge Ouello Bazali coupable, Bazali vampire, Bazali tout bazo mais la maquille ba congolais parce que kei na kati ya parlement ou kei ko légitimer qu'on peut sa pouvoir na Kabila. La preuve, Didier Renders soit Azali ministre des Affaires étrangères belge. A Kendagi na kin, a komi na kata Kinshasa, a koutani na 37 députés bazo ebisaye ke troko tanabiso, a koutani na opposition et dans son entièreté balobi troko tanabiso, les raisons na Belgique à lobby, ça va. Le Congo va bien, Kabila dirige bien parce que pas député va continuer à kati. Comment dit Kambongo? Il y a un peu de bangaki, tout ça qui prudent. Nous avons demandé à ces gens-là de ne pas y aller. Parce que ceux qui bokei, borosala que lobby mokile kolobage Kabila za démocrate. Parce que il y a une opposition et il y a la majorité dans l'Assemblée nationale. Donc il s'agit que Kabila za démocrate. Et l'autre boya qui angwala, mais bango bayo ki bisote bakei, l'autre suki wapi. L'autre bayo bio Serge Ouello abimi. Si quoi l'air abimi kuna comme ko balabiso bo sambele langa. Moi je vais dire à Serge Ouello, n'a ko sambele la yo jamais. Moi je ne peux pas prier pour quelqu'un. Lui-même, il est responsable et un massacre. Parce que Bangoto est responsable. Moi, je prends tous les députés de l'opposition qui ont abandonné, qui n'ont pas respecté les mots d'ordre de Etienne Tshisekedi, qui sont allés siéger au Parlement. Ce sont tous des criminels et des terroristes au même titre que Kunda Batware, au même titre que Hippolyte Kanande, au même titre que Joseph Kony. Si aujourd'hui on dit que Joseph Kony viole nos mamans à la province orientale, c'est de la même manière que Serge Ouello viole nos mamans aussi à la province orientale. Il n'y a aucune différence entre les députés de l'opposition qui ont siégé à l'Assemblée nationale et M. Hippolyte Kanambe. C'est les oiseaux de même plumage. Si Hippolyte Kanambe c'est un menteur, Serge Ouello c'est un menteur. Si Hippolyte Kanambe c'est un pilleur, Serge Ouello et les autres sont tous des pilleurs, des Roger Lumbala et consorts. Nous ne pouvons pas être gentils avec ces gens-là. C'est à cause de notre gentillesse que nous sommes par terre. Le Congolais est toujours un mouton. Le Congolais est toujours gentil. Non. Aujourd'hui, le Congo t'interpelle, maman. Aujourd'hui, le Congo a besoin de toi, papa.
soki biso tobundeli mboka wana te bato lokola ba Serge Ouelo Lumbala et consort ba Martin Fayulu bakosala ebele ba profiteur baye pa ya mutu bayibi elu pemba ale bake na la parlement bake bakoti po bazwa mbongo la bango. Ça sera toujours comme ça. Le diable va toujours continuer à manipuler les gens. Mais nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui avons la chance d'avoir le Saint-Esprit en nous, nous qui avons la chance d'avoir le pouvoir dans nos mains, qu'est-ce que nous faisons de ces pouvoirs-là? Yo zali kolanda radio lisolo na pourquoi elle est là. Bandeko bazoko belela yo. Ba maman bazali violé bazo ganga butu moi. Bazolo ba maman sali sangai. Papa sali sangai. Lisoloa sali sangai. Lisoloise sali sangai. Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Et nous on ose répondre bango. Oh, si c'est qu'il y a ça pour là qui non. Si c'est qu'il a gagné, les problèmes ne se posent pas au niveau Yakopola au Zomola Missou, mais talengo na niveau Moussou Somola que nous avons tout à gagner dans cette affaire. C'est notre terre. Un voleur ne peut pas venir nous voler notre pays. C'est notre patrie. Ce qui est l'autre le bagi qui est au Congo, peut sa Kabila 50 ans. Parce que la biso ka makamo mabe. Ningi ba wa retourna nga inde kwa misi. Obenso Kabila comme na pouvoir, a repesa biso makamo mabe. Makamni na mabe a repesa biso. Je vais donner un exemple puis la zone ici malobe pas diana sous le photo. Exemple moko kaka. Na kati na Kivu, boyebi on que parc de Virunga. Parc de Virunga ezali oto benga ka patrimoine mondial de l'UNESCO. Na l'exabino mabe, na l'exabino danger nini na lakolo bake, soki to tiki Kabila pour 5 ans, nous n'aurons plus de pays. Nous n'aurons plus de patrie. Le Congo va disparaître. J'avais parlé des problèmes de parc de Virunga avant les élections. Na kati ba radio. Maintenant, il est confirmé que voilà maintenant la réalité. Abanomé Kabila, entre guillemets, il est au pouvoir, ça ne fait même pas 4 à 5 mois. Bon, il y a déjà un exemple. Dans l'examen, exemple, Moko y a danger à Kabila comme président. Parc à Virunga. Parc à Virunga, et ça parc Oyo, Ezali, patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que ça là-bas, Nimo, Oyo, monde entier, ils ont admiré le Congo, ils ont envié le Congo, ils ont besoin du Congo pour la toujours ba Niamana faune na flore extraordinaire na parc ya Virunga. Tout ça ba mammifères, tout ça ba gorille de montagne, tout ça ba hippopotame, tout ça ba éléphant, tout ça ba animaux ndenge na ndenge. Na parc wana auto tanga na classe o ngala bino toyebi. Mais na parc ya Virunga, il y a ce qu'on appelle le pétrole. Na se ya parc ya Virunga, tout ça la pétrole. Bande ko ngai. Hippolyte Kanambe oyo ya Kabila Kabange, Hippolyte Kanambe a eu décision na ye oyo ya kanaki avant d'élection à réaliser yango, c'est-à-dire a eu na batu bazala français na groupe na bango Total oyo etekela batu ba essence na société Soko oyo eza ya banglais abengi bango mibale ayebisi bango ba exploiter parc ya Virunga, ba exploiter pétrole ya parc ya Virunga. Bande ko ngai. Vous avez un danger place ezali. Donc nous n'aurons plus de parc de Virunga. Parc de Virunga est honneur nabiso. Ou est fierté nabiso. Ou est que bana nabiso ba otanga on a classe. Ou est image la République démocratique du Congo va disparaître à cause de la décision na ye ya kopesa mindele ba exploiter les biso pétrole. Ba exploiter pétrole, ya moka nabiso eza na parc de Virunga parce que si on exploite ça, conséquence nango ezanini. Bino bato bolibo lembi komba. Conséquence nango ezali il y aura des matières qui vont permettre de passer la sous agriculture. Donc la terre sera polluée, la terre sera détruite, donc l'agriculture est impossible à cause des produits pétroliers. Au moment le danger, c'est-à-dire que non seulement nous perdons le parc de Virunga, en tant que patrimoine, il y a Mboka Nabiso, mais nous allons perdre aussi la santé et Bandeko Nabiso. Donc, Kivousien, Bandeko Nabiso, Koufa complètement, à cause il y a quoi? Il y a Hippolyte Kanambe, oh, il a fait sa part qui est Virunga, la Mboka étranger pour pas exploiter pétrole. Nous sommes bien comme ça. Nous avons toujours vécu comme ça. Exploitation, on est dans la condition, ça, la mapo et qui sa santé à Batou. Mais aujourd'hui, tout le monde, écologiste, c'est s'alarmer. Il faut simbater, il faut simbi, et qu'on silis à toute une région. Et qu'on bon Batou n'a pas maladie, cancer et autres, mais ayo quitté. Et au moment où nous parlons, et l'on connaît comme effectif, ça a été signé et ça sera exploité comme tel. Et tout ça, la décision pendant 5 ans. Et la 5e année, une grande décision va tomber. Prolongation à mandat à président. Kabila a kokendeli sous de 2016 à 2021. Maman, papa, yo kozala wapi. Tokoti kamboka na maboko e bapa ya encore combien de temps? Nous n'avons pas un autre pays à défendre. Nous avons seulement un seul pays, la République démocratique du Congo. Papa Diana sous le photo, na zongi selo na ino maloba. Matondo. Welcome.
Pénétrer dans le monde légendaire. Attachez vos ceintures, nous allons procéder au décollage en compagnie de Le meilleur journaliste de la diaspora congolaise. En live. Vous êtes branché sur la grande radio de radiosolo.com. Ça y est, il est là. Le voilà enfin. ozangaki respect na bakulutu Serge Welodi monoko ya mokolo mwana balakisa mosapi na famille Kinshasa oyo kokuta tolo wapi batuta mpe mingi balema o esukaka nsima solo koloko epai lopitalo soki pesi betele tembe suki wapi Serge Welodi bamekaka mozindo na mosapi te bavize libanda kwa yopoberete ya basi ya bato lelo tosuki boni naloba liloba ya mabe na mingi monoko na ngai epusaka mabe esi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo ozali kotuna malchance likambo lizali na ntina ye sapate komi nde kotengama okomi kwitikwiti ye voiture kompani babotola ye mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ye okosenga pardon wapidi mwana leli na monoko ambotaki nzambe opusaki tembe na yo chichi babeti yo naloba liloba ya mabe na mpona monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto babengi nga noki lelo mwana balakisa mosapi na paka esukaka se libatolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo koloko epai lopitalo soki pesi betiele pepe suki wapi toyebisaki bino kokende te mozindo bamekaka na mosapi teleki awa babizo libanda okozongela biso oyo botututi ozali kotonda malchance likambo lizali na ntina ye sapate komine kotengama okomi kwitikwiti ye voiture kompani babotola ye mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado yoka mwana amekaki mosapi mozindo na mosapi ameki mozindo na mosapi bamekaka mozindo na mosapi te Serge Welo ameki mozindo na mosapi bavoitire nyonso tu ba Mercedes oyo nyonso bobandaki koyoka nyonso bakobotola ye yaka na yango lokumu ya honorable nyonso na mayo wo fitir honorable ya 2 semaines ya 1 mois wo ekei bandeko bolandi nano nzembo te bolandi nzembo na cheli bino te me nzembo eza matata te bolanda ngo nano bolanda nano nzembo oyo boyoka po Serge Welo tango tozali koloba na kati na radio lisolo bokende te présent lobby bokende te Roger Lumbala yake ya fingi biso tozozela pe nano esili te nano esili te nzembo wana ona chelaka bino zelala lukila bino nano esili te po tozozela ba misusu oyebi Hippolyte Kanambe
azo sakana na biso ba congolais azo sakana na biso ba congolais pamba te akokosa yo oyo fingi bandeko na yo akokosa yo oye o trahir bandeko na yo tango akobwaka yo libanda okozala na soutien nani? Est-ce que bandeko boyebisa ngai lelo nani akoyi ko soutenir Serge Welo? Nani akoyi ko sana yalo bake yaka yo zanaki mobile okobunda nani? Pamba te tango balobi bo kende te Dio Mindonga la fandi. Est-ce que Dio Mindonga la zana posa mbongo te? Alobi na kokufa na sima ya chichi na kokufa po na Congo. Yo lobi na kokende ko bunda. Tele loko ni Serge Welo asalaki a corrompre moi bana kingabwa na pesi bango ba bière ba meli. Ayebisi bango bo zela soki balingi ko filmer hein. Comme ça l'air ngana koloba na kende te. Bino bolo ba kende. A pesi bana kingabwa masanga. Bana kingabwa ba bandi ko mena masanga. Kubu. Après abengi mutu ya Kongo mikili yaka. Ngai na kolobelo ko moko te. Na lobaki na okende ko tuna peuple mute votaki ngai. Aya bandi ko tuna peuple. Nakota te. Nakende te. Yoga bana kingabwa. Kende kote. Yeba na mbango. Chubu. Akei. Onga peuple mtavota kinga. Bon. Serge Welo na miniti oyo. Kende zonga pepe ya peuple wana oyo yebisa ki oyo kota. Yebisa bango na bima. To na bima te. Soki peuple wana yebisi yo ko bima te. Tika la kuna. Ata ba bengani yo. Koya kote na biso te. Po to koyamba yo lisusu te. Tozali na nkele na yo. Toko yamba yo lisusu te. Po tozali na nkele na yo. Po tango toyebisi yo kokota te. Ndeko nanga kanga micro vraiment ekozala malamu. Merci. Tango tolobike kokota te. Yo lobike ono baza jaloux po na ngai. Ba vote ngai. Oh. Batu misusu bakomi Président Tshisekedi azoyo ke la bango zuwa po bango ba vote bango bakota na kati ya parlement. Du ezali ko lakisa lokola Président Tshisekedi aishuaki wana bande konde mutu baza ko kanisa bongo azoyo ke la biso zuwa to kota te peuple mutavotaki. Lelo peuple avotaki Serge Welo kende pa peuple wana tuna bango na bima to na bima te. Et pas na biso sana réclamation mon côté. Balobi mwana oya tosaka baboti te azalaka libanda. Ba yebisa ki okokota te yo koti. Siko ko ya ko yebisa biso ni. Bona kota ki pona bunda. Oh non, e ba ko sala politique à chaise vide te. Chaise vide te mokola yebisi bino bokende te bino bokei ko ya kolela na biso te. To yebisi bandeko oyo ba fingi biso ba trahir biso. Match nane silite. Bobanzi soki kabakata tata mokolo bonga lobike bokolela na monoko mboka ba banze ka ngo imulunda mingi oyo bakei bakolela na monoko ya mboka. Roger Lumbala tozali ko zela yo na bokebi nyonso to liste ezaliti ba utiliser bino bofinga bandeko na bino ba congolais tango bakobwaka bino bozala na apuite bokozala pe na bapuite. Nani akoyamba Serge Welo akoleka na wapi po aloba ke no ngai akende kotuna bana kingabwa oyo bavotaki ye Serge Welo akende kotuna bango bana kingabwa ba soutenir ye en tout cas na nzembu oyo nde toko pesa bandeko maloba bola na nzembu oyo po bokola. bazongisi yo lokolo ozalaka ozangaki respect na bakulutu tikala bokolo yo naloba liloba ya mabe na kanda monoko na ngai epusaka mabe epesi yo botutu na nzoto babenge
balakisa mosapi na pake esukaka se likama Kinshasa batutaka tolo te o esukaka se matongi batuta mpe mingi balemba o esukaka se masolo koloko epai lopitalo soki pe simetiele Tembe suki wapi mama Oleki mosinda na mosapi pama oleki Tala babize olibana bakonse nzuluki esili makila Yo pobelete ya basi ya bato lelo tosuki boni Naloba liloba ya mabe na minui monoko na ngai epusaka mabe Epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo Ozali kotuna malchance likambo lizali na tina Sapate kominde kotengama okomi kwiti Voiture kompani babotola mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado Mwana leli mama Zambeo Akusaki kamera basalakala Zambeo Tala babeti ya matale longi bazongisi ya lokolo zalaka Ozangaki respect na bakulutu tika babokolo yo Naloba liloba ya mabela kona monoko na ngai epusaka mabe Epesi yo botutu na nzoto babengi ngando kilelo Mwana balakisa mosapi na pake esukaka se likama Kinshasa batutlaka tolo te o esukaka se matongi Batuta pe mingi balemba o esukaka se masolo Koloko epai lopitalo soki pe simetiele Tembe suki wapi mama Omeki mosinga na mosapi pama oleki Tala babize olibana Botiaki tembeki Yoko medete ya basi ya bato lelo tosuki boni Naloba liloba ya mabe na mingi monoko na ngai epusaka mabe Epesi yo botutu na nzoto yaka na sukola yo Ozali kotuna malchance likambo lizali na tina Sapate komine kotengama okomi kwiti Voiture kompani babotola mondenge tobetaki okomi nde bisengasenga yaka kosenga palado ya solo bandeko eske akoya kosenga palado akoya kosenga palado epa ya odompambo monoko baloba na kati na radio lisolo maloba elobama na kati na radio lisolo maloba eloba nganga bandeko bolandaka bafiche oyo tobetaka toyebisaki bino makambo oyo je wana toyebaki yango ekosuka kaka boye nanu baleli te ya solo line na biso tofungoli kala pete na kokanga line mpo na kotikala na bandeko oyo bakotobola mpoke vraiment na bandeko nyonso bokoteli biso na nzela ya singa na sepeli mpamba te oyo ezali attaque na kokoma odo mpambo komona na kokanga line naleka na nano nayoka nano mongongo ya mama na ngai Marte bwana yango esala nga mwa bien po to continuer ba masolo mama na nga Marte bwana eboto mwa mikolo ebele ouais boto papa na wazo nga bien très bien mama to sa koyoka yo ouais parce que naza musika muke na ordinateur Menaka na kotika po en tout cas mbote nan d'abord na ba papa nyonso ça fait longtemps parce que une semaine et demie na moni papa dans papi bisikiti donc na ba tout oh voilà na ba lisolo tout dans ba VIP ya lisolo quoi en tout cas mbote ba nyonso na landi lisolo ya Serge Welo eza koseka pe mawa po eza kozanga koyeba eza kozanga koyeba en tout cas eza mawa tro azanga yi koyeba mais pourtant lobiki aumeli mingi na poto ozomona il fallait zata na moi sagesse moko ya mukie ya koyeba ke non tata oyo era lobi azobate tata oyo era lobi amukolo abundi déjà pendant 32 ans au Mobutu azalaki wana abundisaki ye alors na moi eloko oyo wuti soki wape moni se matiti ezoninga na elongoli lititi na nzete ezotelenga na likolo eyokoya na Kongo apikle wana ozomona bango bandimi kokende na parlement wana amona ngo sikoyo ke non ngoi mulunda akomisi bango neti omoni so ozobeta dame akomisi bango neti ba pion
ole baloba bato ape perdre mutu bayibi ekomi siko bato opposa mutu bakomi kolongola bango ki bayibi eza soni parce que baboyaki kondimela mutu oyo bango balataki elongi na ye na ba t-shirt na bango ke bakei mpo na ye ozomona mais sikoyo neba olobi ke balongoli wana papa nanga bongo siko bambongo oyo babetela yitolo na bato oyo batiaki bango ke ake kobundela bango na parlement peuple congolais wana question na ngeze pa na Serge Welo azonga nanu surtout na Congo mikili na bango oyo batiaka ba dessin animé na bango azonga nanu ayebisa ba congolais ke non siko ndenge balongoli nga bolingi nasala nini popo nanga nayebisi kalika moko sala bombarde bango onga na tindio yango wana parce que oza na eloko mususu osala te basambwisi yo na position moko impossible ozomona osambwe ozongi kutu maboko pamba te ozongi no maboko pamba te oyo ozozonga na ozongi na mikumba nyonso na soni na maya misu na mbongo bebisi na oyo bazobotolo likolo nango donc osali buzoba moko qualification nango eza mwana 5 ans ozomona mais ndenge ezali wana yo sikoyo eyo ozonga siko bakoto nana ngo koyambao ozomona siko beyaka butosala nana ngo koyambao parce que yo déjà sotisa kibi nana ngo koyamba yo lobaki ke non okolanda batu bazoloba te yo zolanda oyo ba peuple bavotaki yo ngoyi mundu ndesika ke kotuna peuple na ke bino mutu bavotaki ye ake kotuna te mais balongoli yo parce que balobi ke yibaki papa na nani sera défendre cause na yo déjà au sosalaki déjà au chrétien qui déjà ba congolais nani sikwa ko défendre yo po elo kabila azosala kanambe azosala yango wana keno congolais na congolais bobomana bo chrétien bandeko na bino bozongi lisusu basambu niveau basambu c'est les années mwana lati pampetse azotambola nzela masube bimé kutu a comprendre ngote mais au niveau basambu c'est les niveau moko impossible ozomona mais so pas za muto fana no na poto pe donc otangaki da fana penza sala pe kata moko ya suka ok non etikala na tâche na bango ke non ba ko saka na batune ba saka neli batute ozo comprendre en tout cas papa nanga DSP boto loboko ezo sala nga pasi parce que yo moko yebika explication nango mais en tout cas nalinga kana kota pona pesa intervention nanga na partie wana ko merci mama nangai Bwanya Marthe Bwana koyoka yo mongongo ezo sala moi bien merci vraiment pena intervention malgré le boko wana tokotia au moi pomade osila merci to le gi epa ya mwana Ntsomi vraiment oumeli mingi topesi maloba epa ya mwana Ntsomi. Merci DSV, merci beaucoup. Pesi sus maloba la bande honesto baza en ligne. Surtout na yo pe na libota na yo. Courage toujours. Oyo ngai na sepen mingi d'abord na discours mobilisateur oyo papa Miss a uti ko betela biso wana, c'est une bonne chose na uzongi la wana te. Vraiment c'est comme ça. Après c'est explication moi makambo belé. Wana okendega na ndeko na biso yo Serge Welo. Ndeko na nzimbo penze ke bien oponi nzimbo uzonga maboko pamba na muloko koma kilo makolo pamba te na muloko. Na éviter ce va ochachu muloko. Je pense que oyo ezali nde ezolakisa bango bato bazolinga kocomprendre te pasi ya bacongolais bakobanda kocomprendre yango malembe elingi koloba ke koyama ya miso ya congolais ekobanda kobeta moto moko ndenge wana. Serge Welo, remarquez une chose bandeko. Serge Welo était le premier na bato même coup de temps baninga mususu baza ko tergiverser ko to kota na bareni to sala na luboye. Il était le premier na hama na yeso ya defi so ya loué pa iwapi aya ko lakisa biso mbango ono na kena kingabwa isika ba voter kingai na tuna ba peuple nanga. Il était le premier déjà hier sa décision pour contre le parlement. Moment où baninga mususu ko basa na profil ba baze batito sa ndeni batala na biso. Donc c'est-à-dire que yé akendaki na ndenge azalaka akina ba courage na ye apesa baninga wana courage que même ba masa futo kota kaka.
Et je parie que peut-être qu'il y a des gens qui... Papa la biso mwananto mibongisa micro na ozo koloba maloba ya malamu. Mais micro na yo ezali vraiment koyoka na malamu. Tetia micro na yo ndenge lobaka. Merci. Ah oui. Ngabi bolim sanga. Wana ça va? Sikoyo kitoko. Ah bon, c'est bon. Nazako le bangabi oyo ezali lokola donc fimbu mal kolela ma miso ya peuple congolais yango ko bando kobeta mutu moko na misala na bango bazo kusala wana. Ti mutu na bango na le rais na bango pa kokweka muko mususu ba okende boyono ti 4h du matin 6h 8h 10h ala mukite na mbetu mutu akenda akeka ka bongo. Bango bazo kanisa soki ndeni. Na zako lo bangabi Serge Welo était le premier oyo ke tangu baninga kutu baza ko tergiverser bazo yebate to sala ni to kota te to sala na ba réunion to se concerter na nous mais yé a vu déjà initiative na ki yanke na yé tant ake soki hamango soki adefa ki wabi soki pe nani proof te na ke kinga bwana ke kolakisa na ke kutuna base na ngai akutuna susu nani akutuna susu leader na bango bachaki na mutu teke nous sommes derrière Tshisekedi non ake kutuna base donc Tshisekedi aza suna valeur te ake kutuna base ake apesi bango ndenge lobaki apesi bango masanga bakende ono yake na nini wala ningo lobani ningo lobakutu que je parie que quelque part izalaki même na ba député musu peut-être balingaki ukende te mais na forcing na ye balobi soki se jouer na sali boba biso peto sala kati ou bien ba mususu ndenge bayoka ke ba combattant baza d'accord te pour le makambo biso to kota kuna tant ba moni balobi ye ngo awuti kuna c'est-à-dire que peut-être les nationaux zo les gabier tout OK na biso. Moi je pense que pour y a batu kuna ba respecter ka biso ndenge to sala ka ba marché ande to lobaka makambo ba quand même batu la ga bazakana na avimu ya mutida ku se référer par la biso loba. Qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez même hier du président y a parti là soi-disant SID. Avant que nous nous fassions le babande pour motiver la vision de réflexion. Mais hier, on a déjà fait une décision. Je ne sais même pas est-ce qu'a consulté même président na yepo tant to benga le président yum to benga gaye. To benga le président na yawa Martin Fayou. Tu nous dis que tout le monde Serge Kuna alors bien on a yebité. Le marqué déjà haut degré à trahison. Même président na ya ici d'écoute ayebaki teke Serge a changé décision. Papa la biso bongisa mwa micro na yo bien ndenge olobaka pamba te ozana ba intervention ya kitoko bandeko bazali ko benga biso na nzela ya telefone bolimbisi nano en tout cas bato bazali na nzela ya Skype ti bakosisa maloba nde tokoki kokotisa moto ya telefone na minute oyo toyoka nano bato ya Skype. Merci. Oui.